manike na bafali ba lingela Ferregola likopa au stade de Martyr ko simbate au accord arene ko simbate ING arene ko simbate Adidas arene ko simbate Genève arene ko laki ko simbate mais Ferregola kangisa bango monoko stade de Martyr plein à matin à 16h double Adidas à beta akina Genève arene scan artiste africain francophone à beta t Ferregola za deuxième artiste africain les bosso qui bon na boya anglophone Ferregola sko artiste les bosso francophone na Genève arena Ferabeti ING arena plein dimanche bat baki ulia ba kotisi ngule sili Bruxelles mobimba kote ngule sili ba vidéo ezali zo témoigner accord arena ba pesa ke sous chance te me Ferregola tondisi accord arena. Tant fallait avoir une idée à Warrior, on a une idée à Mani qui est toujours attaque dans son mais qui pas au sein de la Warrior va dire zanga maele awa kilima finga ere wano finga papa yabe na ya ndo tinga bango oui le lobby soto eko recadrer comme yo ba otinga bino mafinga na ya otinga biso mutute biso mokonde toyaka Ferregola finga na internet oyo non na ya défendre lelo toye oba finga te bino na nous qui ma finga me ma bino na poto c'est que biso ko me ma biso ata na ira to bunda bitu bakuna to banga kuna to ko kena bino ka bongo o fingi papa avec to fingi yo china chi to ko tika bino te gola focus si papa ya ve siko makambo ya Ferregola esalaka yo pasi na motema pona nini oza ni Gaulois, ni Gauloise, ni gladiator. Mais si vous avez makambo affaire, vous avez finga bato na commentaire. Si vous finga bato na makambo affaire pose nini. Au moment où artiste na bato ya finga la bazati. Mais si vous avez makambo affaire, oza okukuka su la pungite, o comme insomnie. Mais bino boza ba international. Bo ça la concurrence na ba international, biso ba local. Bo tika biso ba Fabregas na ba Innocent ko to ba local. Ba déplique na biso tout bunda entre biso ba local bino boza ba international bo bunda na ba international kuna mais to moni ki na ki international ngozo simbate bo misela biso album we awana RDC nganda moko tezobeta boîte moko tezobeta challenge na TikTok ezati mais no to misela album international to yimbi na ba anglais to yimbi na ba français to yimbi na ba langue belé mais bato bazobeta ngo bazati na ba fête ya mariage nzembo zobeta ma ezati. Il est l'autre ndimi qui c'est Ferregola qui détient la musique congolaise. Botiko Kosabato, c'est Ferregola ou rien. Toujours bazon di makaka ferité. Basali report ya concert ya Ferregola na Londres. Ba pesi ba raison. Mais ba lobiono ba biete kamite. Quel est ce producteur oyo? Azana produit na azoteka. Aya ku livrer au secret que non produit teka mate. Producteur ni na rosa erreur wana. C'est-à-dire que bino bo si bo mesani na bino ki bouc émissaire nabino ceux qui bozana be chèque il faut beaucoup justifier si mana affaire ton dimi beaucoup justifier be chèque nabino si ma affaire bien sûr c'est bon mais Ferregola déjà assez à sauter ba dimension Ferregola zana besoin ouais ça nabino ba communiquer ta parce que beaucoup ya pe ko compte la concert na été bato ba somba ki ba billet ya faire ba zu ba notification que no ba sali ba report ba sali annulation te mais ko bino zo so bino sala bino kanda Ferregola ko expliquer bino po bino boza ba nani. Ce qui fait que la reporter concerne aïe, aïe a expliqué bino. Boza banane. Boza batouté na vie à faire, boza batouté na carrière à faire. Et Ferregola mérite beaucoup de choses, mérite beaucoup de respect. Ce qui le lo bozo yoka passi, vie na bino comme na difficulté, c'est parce que bo créer clic na bino pour na ko déstabiliser Ferre, ko kose la Ferre makambo. Ndeke bo kose la Ferre sko makamona, biso ba mususu sala biso passi. To bi jamais to tika te bo détruire mutu kaka boy na moi makasi biso pe to la muki na moi makasi to bandi ko défendre yi lelo beaucoup bozangi bargima ba vidéo na bino moko akala ezo bondisa bino donc ba warrior bazala ko bato IDPS baloba makambo lelo sur l'équipe des jours ba wanga ni makambo balobaki balobaka baza ba numéro 1 ya musique na biso to ndimi baza ba international to ndimi mais biso to yebiki moto azalaka international azokelo ko ya mboka na ye ndaki na ngona international non pas que même loko bato mboka musunda ya na ngwe para bango bandu betela ngotolo parce que fallait loise chèque ya musique na ndenge nini al dernier album na XX
awa na RDC zobetama te na baboîte ebetama te na banganda ebetama te na baplace ya bafete ezobetama te biso toyebaki so fale abimisi album ezalaka na mwa nzembo moko mwa mibale oyo eyaka bato babina ngo na bafete na bango bamariage na banganda baboîte ezobeta mais xx ti lelo déjà soki 3 mois yango oyo album ezobetama te na RDC ezobetama te soki réellement ezaka album oyo esimbi eza vrai album international eza na bavariété solo nde na espace ya 1 semaine to 2 semaines eza na disque d'or mais depuis wana 3 mois yango disque d'or eza te échec na lokuta ono aza numéro 1 na France tala Belle de Beau de France alobi Belle de Beau de France alobi bosai montage toki koluka tomonaka te mais fere azani moto awela babiloko wana te yo salaka musique bato ba apprécier musique ozo sala musique ekotekama no patiko onga naza numéro 1 naza boy ba numéro 1 bokosa bato so zaki numéro 1 na France déjà disque de longue monana bokiko beta double stade de France to moni kaka ba noir na ba noir Fabrikas go beta concert na ye na Barcelone to moni mindele bazobina bazaki le devant podium à Fabrikas mindele bazobina mais siko bino boza ba numéro 1 boza ba international congolais mais bobeti concert double stade de France mindele azati Fabrikas aza local faire global local mais Fabrikas mindele bazaki na concert à Fabrikas qui a vendu la musique maintenant qui est maintenant le vrai international entre bino na Fabrikas to ba Fabrikas parce que public que otala Fabrikas za mindele 50% qui mindele 50% ba noir mais il y a bino stade de France donc 99,9% miyindo ba noir pire que quand ninga na za noir bu inde bazala ki na stade de France je dis virgule 1 nezaki couleur bato yebanité alors tant vous avez prétendre que bino nde bozaba international botika bato bazala international nde babenga bino international parce que ils a musique na bino bomi boké nango fera ki na plateau ya France 24 ayembeli mondele ayembi na plateau France 24 le journaliste afukangi atikali kizengi azaki hypnotisé ni autotune mais micro na bango ya France 24 fera ayembeli yango bakomi hypnotisé journaliste atala fil bozo comprendre o nani extraterrestre tout ka mutu ndazo yemba boy machine ndazo yemba to mutu to sto mona Gims mbale bele Gims na ba plateau mondele mo ba non donc il a fait ça sans autotune mondele mo azo kamwa Gims ndenge zo pesa performance vocale mais siko bino ba performance na tout le monde ba plateau de télévision te mais yaka ka boyo ko sabiso tout ça ba international tout ça boy biso nde tondimi boko sabiso mais bo sala nde makambo eleka ya biso wana to kondima bino to bumba ma deva bino mais tant que bozana difficulté ko sala makambo eleka biso ba golwa botika na biso botika na bino